Merci na balandi na biso ya émission na biso Évangile ekomi wapi. Évangile ekomi wapi eza moko ya émission oyo epesamaka pa ya mombo na bino évangéliste Serge Lutumba. Mais na batu musu babengaka nga Serge Lutumba. Ndenge kaka ezalaka na mystique ya fourmi évangéliste Serge Lutumba déjà na kati ya Angola, précisément na capitale na Luanda. Na kotaki malamu malgré ba frontière kokangama nzambe asalaki kaka na bonzambe na ye moumbu na ye akota pona misala na ndeka tolobaka. Na mystique ya fourmi nakutani na prophète webike ngana ba prophète simbarate poto potana ka benda bika po ngai évangéliste Serge na ba bango nde ba bebisaka évangile pona ba prophétie na ba pratique ba sacerdoce o eza yangote. Mais prophète na yambi aza lolengo wana te ye vraiment za nzambe. Ye vraiment na ligne. Na ndenge kaka nazo bino tokolobela lolenge nini nzambe apanzaka boyokani ya batu oyo randaka ye gloire te yango te prophète tofandi vraiment tofandi na Genèse 11 ok na 1 ti ok na 4 place wapi batu basanganaki oyo aye na brique oyo aye na libanga oyo aye na ciment et pe na 4 balobi ke to sala ndako moko ya songe makasi po bakuta na nzambe mais intérêt zaika ya bango moko yango tosola yango na prophète mais na kolinga prophète ye moko apesa biso kombo na ye et pe alobela biso moi parcours na ye ndenge kaka ezalaka ce qui peut prophète abalate ozana besoin na ye pona libala obenganga mais ce qui prophète abali abala na ye a otuli bonjour prophète. Bonjour. Limbisa bondi ya na oti kota ba Congo ekotika ba bonjour bondi ya prophète. Bondi évangéliste Serge. Prophète la caméra na biso poza mobali kitoko za boga kaka ba nege zalaka mitika c'est comme mon wa monoro na bonzambe bebele bonzambe jete po au sakola yo muto zotala na ndenga liso mabe au pesa oli sakoli prophète okopesa biso kombo na yo na balandi ya biso évangile ya émission na biso évangile comme yo puis po biso totala na Congo total na Irlande, na Belgique, na Paris, na États-Unis, tout ça partout. Ok, merci Pena pour la question na yo mingi. Nabi merci. Premièrement, na ko se présenter. Kombo na mingi babenganga normalement oyebani papa Samuel. Mais na ministère eza ministère moko oyo batu bayebi prophétique nyonso na utiliser mais o batu bayebi mingi babenganga papa Samuel. Mais na ministère eza oyo ndenge évangéliste Serge oti ko benga pe koloba. Ok, nzambe azoloku munaza occupé pe naza marié. Naza na mwasi pe bana, naza 4 na koloba 4 déjà. O naza na bango. Madame nanga pe aza naza na bana 4. Madame eza mama Deborah. Mama Deborah Mama Deborah na bana nanga 4 eza na Daniel Israël puis Prince puis Deborah lisusu puis Deborah suya mwasi azali wana eza foyer na ngai yo muto zotala ngai okanisa ye prophète abala te prophète abala kanisa prophète abota te ya biso abotaka okanisi pe mosa prophète asala nzambe te mama na muta koyemba ya osakana te paza na studio vrai chéri oyoki donc yo pona kotwana okwei otikali oyoki sosa na mateur oyoka prophète na ndenge ka ezalaka est-ce que ko betela biso parcours na ote obandi bonzambe ndenge est-ce que prophète azana papa molimo bandara babimika boyeni na Congo auti Congo auti soki wa peka mbamu Yesu azao yango Yesu nga yoka na ya kiti pasali Ok, merci pour la question. Ezana mwana mota botama sans parents. Pesa moko ta bimaka mbala moko boy. Ezana place oyo na uti, eza pe reconnu
na monzi esika ya opena nauti na libota nauti pena na ministère la puissance ya évangéliste Kizamina Kibila nauti kuna zalaki kuna ape même na Angola onazaki kokambama na papa oanga cadreur nanga eza Justin Bibwangu ye oisikana ebi ke bino na ndenge ezaka bobotela pa église bobengana ye pe ana méchant ya ozakana te papa Justin na lobi na kaka na lobi kaka na ndenge mabe te papa botola te te wana sujet mosusu nga na lobi na kaka ok bon na utakuna eza place pena na uti mon papa pena pasteur Gislin mon papa soki naza boye eza ye c'est mon père. Sipopesa biso parcours na yo prophète okoma prophète ndenge nini olotaka basakolaka mpo na yo eza ndenge nini okoma prophète parcours na yo balandi ya biso ya émission na biso évangile ekomi wapi balingaka so bayoka mutu mpe baauta wapi nde bacomprendre que oza ma mwana ya ye moko évangéliste pe outa wapi olobela bango eza mpe malamu. Ok eza nini ngai kosela nzambe nakoma te so na bi nakoma ke dize ekoloba na lukaki yango koluka mpo nakoma na kati na nga mais eza eloko oyo ezalaki deja na kati oyo siko ezalaki ntan nango ekoka mpo ebima nakoma te mais ezalaki oyo sue na nga mpe susi na nga vi na nga eleki mpenza bien te so aminata rétroviseur na nga même na prédication ntango na prêchaka même la témoignage nayebisa même libota na nzambe nalinga mingi kozonga na rétroviseur te parce que vi na nga eleki bizarre souffrance naza moko oyo nazalaki même phaser na vi na nga eleka mpe nazali phaser na Congo Brazzaville nasalaki kuna 5 ans nakoloba appel na nga mpenza mpona pousse mpa nzambe ebandaki aparti ya Congo Brazzaville na ba 1999 wana na Congo Brazzaville bon ezali makambo ekomaki pasi mingi panza pasi taka mutu aza fazer mutu aola libanda nana ni famille ni yaya ni ndeko nde mpe na se retrouvant mais ezalaki esprit ya famille oyo ememanga taka na koma Brazza na futa eloko te na mata maswa na futa eloko te mais na se retrouver kuna lorsqu'il se retrouvé kuna lokola avait komaki bizarre pasi kolela ezalaki c'était un jour moko na lali na butu na bato nde balalaka okoki koyoka eso eloko te parce que olali mais nga ezalaki nazoyoka nde bato baotambola mais nana esimba te nzoto nange ezalaki pasi kolela komitungisama esengaki nakende koluka église moko nazwi décision na kati wana na mwi na ntongo mposa biloko ezalaka te mposa kolia ezalaka te soki nakoma kolela nalelanga moko kaka kolela meme nake bato bayebi Brazzaville bien na libongo ya ngobila ya beach ya Brazzaville nazalaki kuna nazalaki moko mpe porteur na omema biloko na maswa nasi bayebinga baneni parce que tant so beti na ora comme ça lisolo lenge mais na banne mutakotala bia na ne boyanga na lekaki ata azalaki boye ya on a bien taka na banne année 1998 je crois tant na ke Brazzaville quand na ba année wana tant na komi kuna na Brazzaville na zena mkushe bena mais na rende ko travail porter na libongo mais sikoyo na kati mo mkepo ba minute ya mkuse porter rango bakangaki yo ndoki babimisi ou bien papa na bino azali na mwasi muso abwaki libanda bimisi ou bien ezali ndeni poko maramba mo fazer parce que ilo nyusara na mo ilo mo permettre mutabi malibanda bon ezalaki citation mo elekaki na kati ya famille et pour ça ka nga moko na se retirer na ki mais papa luka ngai papa pena luka nga ezalaki méchant ya papa événement mo elekaki nga na papa tango agangeli nga lobi esenga lobati abiki na mwana eta lobaki belé bon esenga na kima somo wana na bi ate na kima papa ko sala boy nde na kimi ko kenanga nyonso ngona
Yo pe mutozo talanga oza na mikila poto oza na Kisasa oza partout obotana mwana moko ta musu na mboka moko boye yo fandi ozolia na o bien kanisaka mwana wana ta musu babenga ye ndoki babimisa libanda ya mama na fazer mais mwana oyo auti na kati na yo nzambe ayoka losambo na yo te parce que yo oza bien oyo yo amona pasi mwana aza ndoki te mais place afandaka babimisa ye ndoki batia ye libanda bien place afandaka baonyokola ye fort mwana kokita ke libanda mais yo papa oza mama na l'aise yo mama oza mama na l'aise conscience elobela yo mosala nzambe tozolobela lelo lisanga ya bato basangani po basala ndako moko bakoma likolo bakutana na nzambe mais intérêt eza ya bango mais na verset na biso 11 na 1 na 4 elobeli bongo mais sikoyo na vie réelle tokota nano na verset na biso na Genèse 11:1 expliquant aux andeni après tokota na révélation na Genèse chapitre 11 verset 4 1 à 4 Genèse chapitre 11 verset 4 natangi na kombo na Yesu sima baye koloba lisusu boye tosala ville moko pe totonga ndako moko ya molai songe na yango ekoma ti na likolo boye tokozwa lokumu monene totangi yango mais expliquer biso te Genèse 11 yango 1 à 4 pensa bato ezalaki ndeni na kati ya makomi na peut recontenir liso na biso likanisi oyo na pensé na kokende na contexte oyo bango bazwaki likanisi ya kotonga ndako bamona bato bakoma ebele lorsque bamona bato bakoma ebele babi il faut totonga place pe bandalo ba munoko moko ngelo ba déjà bolingo tango déjà bazwi de bamito comme ebele bandako ezate parce qu'il faut totonga na espace moko ya malamu to sangana to za liboke ezelo mo bazwi likanisa malamu premièrement na idée au bon bazui ba moni batu ba ko mebele ba moni batu ba panza te batu ba ko panza na te to luka espace moko ya munene to tonga mulai na ngope munene ekinde tili kolokuna pembele tuta mapata eza bonne idée eza idée moko malamu okomona mutu abiki no to tonga aoki souci eza neti lelo au mona ke maboto bia liboto yo bazo souffrir bazo panza bate fona sombela bango moi terrain moko na sangisa bango na cha bango wana mais sikoyo eloko ni na 4 mingi to ve na 4 na 4 lorsque na liko akotango même na ndako akoki o continuer bandi likolo na 1 menga na lobera 4 après cela ton bazui idée eloko ni bango ba yekolo bana 4 mitema na bango balobi poto zo alokumu mais bango bazwi likanisi eza lokola organisation na bango eza o babengaka neti ba leader tokende ba président tokende na ba royauté tokende pe na église o baza comme ba berger de l'église azo sangisa batu ida malam il prêche la parole ida malam mais le problème ozo sala ngo sikoyo ko sangisana eza l'intérêt ya nani le problème yango wana mais intérêt pe akabali juif ici ebele pe intérêt pe aposa nzoto ebele pe intérêt pe aposa koma na bambongo ebele oui baze ebele intérêt pe succès ba rendre ba komisara si est-ce que bata bongo toroye ba bonde Jésus-Christ est acclare notre Seigneur Jésus ils ont apôtre moko na sepelane makasi apôtre wana penza pesa nga joie dans natangage apôtre Pierre yazaki mutande ko tuna question mingi pour ayeba tant Jésus que ça ebi c'est dans Matthieu je crois chapitre 7 quelque part azolo babati poso ya même mitema yankoi parce que Christ a lobi pe tokoyeba Pierre a lobi pardon Pierre a lobi tokoyeba bango ndenge nini abi boyeba ona koloba pe na ba geste na bango mais sikoyo tolobaki mutaza fan na yo akraka yo fort passer na tete ma oganga alléluia kuyi po lela passer ne mente mutu amato eza okanga maoyeba ndenge bon wana eza bato ebele baza na eloko wana eza fanatique soki oza fanatique ya mosala nzambe to oza fanatique ya un prophète moko boyeba yango nzambe aosepelano te oyo nakoloba yango wana eza basentiment mpe nakoloba eza bahérésie oyo na kati ya mutu wana oyo asalaka yango
c'est que na kati ne namuté esprit de Dieu et va dans la kati na. Est-ce que musali tozonga rande tozoloba bomoko Bible pe zo bana biso toza bomoko Bible zo na biso to sanga na place moko mibale basangani Yesu nga Nzambe na zakat na bango mais bato un peu basangana ki comprendre mais ilonye salaki ke tina niveau Nzamba panzaki bango ko essayer bango ay monte ke basangana ki sko kati basangana ki onsko Nzamba da ine kati yemo bi place moko mibale na zakat wana mais sko ba panzana pourquoi monte ke maloba Nzambe na ebité. OK. Eza ndenge choloba o Bible lobi et lo balanga mukanda ya Matthieu chapitre 18 verset 19 20 et lobi esika mi bale misatu basangani na kombo nanga ngana zana kati na bango lorsque azolo bana kombo na ye engelo banini lorsque muta sangani pona intérêt na ye pona gloire na ye il est là mais soki batu basangani pona intérêt na ye te lokumu na ye te eza pas Nzamba za place na panza bino. Maintenant, nous sommes dans l'église, nous sommes pour intérêt au prophète. Maman na ba chérie, bébé te que prophète on a sakana raté, mais l'église style les dans la vie, bazo pambwama, mais prophète a tambola mabe. Parce que nzambango a otikane l'église on a intérêt au panza, on tika panza ba sangana ki ya ba koma likolo. Bon, oh bazotika au moins na jeunesse on a côté na soki na 4 on a soki muto continuer na ndako au monango, ma combien zolo banzamba panza tout de Babel. Abi apanza kiango disperser mutu na nzela na ye mais ba tour de Babel les ebelé za ba église ba tour de Babel et ça ba compagnie za ba tour de Babel et puis ba mboka pe musu za ba tour de Babel président moro boye ngana zara pona peuple mais peuple ngo gouvernement donc passe président pona peuple ngo nzala o saranate président pona peuple mais peuple azolela ba député bazo ganga onga na za élit de peuple akena parlement azonga na libanda ba bara mike ba chéri ba buzo ba yo salama sko yebsanga wana pe ba tour de Babel hein wana pe za tour de Babel écriture ezo rappeler biso nyonso ele kan écriture eza présent eza physique au biso tout le monde au monde le Nzambe pe apanzania panza tour de Babel mais quand Nzamba apanza et commis déjà pembeni bana bato bazo beba te Nzamba ko intervenir pour na boy bazo bebsa ba vierge te bon eza nini le problème ezali bota Nzambe quelque part Bible solo bananga na kati kona na mokanda Nzambe elobi libota nanga bazo perdre po bazangi connaissance siko bana na Nzambe bakoki koyeba mais faut yeba ngo batu wana basai batu de Babel soit disant l'église na bango soit disant ba o bazana ba parlement te nazo critiquer te nazo oh l'aise loba mosala Nzambe mbila royate soda royate Bible lobitala et puis que betchen bakufa pona Nzambe ba beta bango mabanga zo kufa zo sakola donc biso est-ce que natana na biso tona bato bandima bakufa pona Nzambe pa iloba tala so kufa pona Nzambe kelola on te maman zo sepela on bendiga mère na nenga mystique na bana. OK eza nini eza na moment pe Nzamba panza parce que Nzambe pena a révélé kingango pe na yebi eko salama au moni Bible ma comme zolo ba tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Lorsqu'on a pouvoir nyonso eza Nzambe même les présidents là on Nzamba tchebango même ba pasteur au baza ba prophète ba évangéliste au baza lokola bango baza na koma Nzamba mais lokola Nzamba panza tout de Babel a panza pe bango lokola pouvoir nyonso et outie pa na Nzambe Nzamba olongola bango ba msuto tora lobi ba prêter ba serment ba maman na ba tour de Babel so Nzamba mona bango te opanza bango vraiment Bible kola ezolo banana na mukanda ya muto na sepelane mingi ki ezoloba azala en colère riche en beauté kanda ya Nzambe asala rapidité akokyo lobelo lelo mais lokola lingate muto akufa na masumu alingaka te a perdre toujours à consoler bato yango moni eloko ezowumela azota parce que ape na posa angate muta kende na mabepe na enfer parce que Nzamba linga ako perdre te yango omoni tango bato bazo sala eza déjà na préparation parce que annonce en Nzambe ce qui est même la prophétie de Dieu parce que la vraie prophétie c'est la parole de Dieu et ce que biso tout ozotanga yango pe biso tout ozoyoka yango mais mutu na mutu sikoyo tango yozo saye bango malema mpa oya shikoti ne ya kamalembe mais tango ko beta ezara passe
na boy nangana nengana pesa moi exemple moko. OK. Exemple président Moussous. Azaki o aza reconnu dans le monde. A souffrir les pays là RDC. Mais tant que liwa ne kufa isa ndengini. Na soyebi. A kufa liwa passe na pays étranger. Combien de personnes? Mais il était à Baki roi. Le maréchal, le tout-puissant, c'est ce que Kukuenzu Wazabanga Soni. Et il y a ni kanda nzambe et ya kamalembe. Mais nzambe azana posa mutu. Ah abungati. On a kolo bangu mais les tous les na momo ba président nyonso. Il y a monde. Nzamba lobaki pensa. Qui a olongola bangu. Donc Nzambe vraiment ndenga zana. Nzambe ndenga zana tala pe président. Oui atala bangu. Nga mana mona ngeza no lokuta président suba yiba na bango ba élection hein. Nzamba mona bango te. Nga na tangi na kombo te. Fo ba yiba kaka. Nzambe ma esa mona bango. Nga mona Nzamba longene mbona. Te Nzambe na politique ya lelo azate. On a rosa clair. Mais ayeba kango. Amonaka. Mais na kati azate. Comme na ba passer pe aloba na binoka ke mukolo ezali na jugement binye so benga nga Nzambe no bana bino te c'est que Nzamba tikela ba tunyo sotan si Nzamba tikela mutunyo sotan à se repentir Nzamba tikela mutunyo sotan à se repentir neti ba olelo oyo bazana ba na ba loge o bazana ba kabadi jif olelo ba koni ba PD olelo ke baza parce que fona loba est-ce que vraiment passer à PD azali ah gotenga na to kombote banga na ote pai banga na ote tala ya koto kuna za na kwembe za mama zolo otanga te kolanda mama te biso sabso bakam na biso bazebele pasteur banga Nzambe bongola motema yo mutoza PD zo talanga okota bokonza likolo te okomona lola te gloire aux anango ozolata kitoko ozolia bien ozolata eza awo olandi na lola kuna éternel vie éternelle do yo na lola na moto Nzamba bana ebiote parce que la son Nzamba salango pelo kwane bima yo komisa kyango nini li felo bongola motema un pai continue. OK bazali ebele na ebi ba koma okanga batu makolo lo moko poser question na CP non ngana continuer o mona pasteur we batambola mabe na zaka wana o yebi ke no sango be amen teza yede esprit ne de bakanyam baza ba bombe parce na ebi serviteur moko na misu na ngezate na mona na libande d'église na ye na suka zano etizaki akomboli mabele nyoso akanyama cheli na molai na misu na ngezate na vision te boy. Ne bango pe na mboka na mboka za bomoko na vie na bango apede baza vraiment bomoko est-ce que intérêt na bango za ni succès ka gloire bon intérêt na bango ezake ba mona bango ba o ba mona bango leno la vie bien avant ça vie bien te vie bien za ezaki bien l'église na mo pe plein pa papa non to na za bogare o sala photo pamba moni eloko ezoboma batebele yango wana dans temps ce peut bino bozo benga bango ba PD pour na jalousie bino mata poto te yango benga bango ba PD te monde mo mepesa melanga nyonso partout ngana zo ba yote nazo lo bakaka ndinga ngozala kaka bon eza pas na jalousie mais on a zolo bango poete eza malamu te makomi zolo banangai na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11 alobi tokoki ko juger bo ba libanda te mais to juger to loba na bo baza dedans to juger bo baza dedans ba lobo zanen o loba kaza pasteur masonga mamabe dedans wana zanini o lobi ke na chrétien ma otambola via kindombo dedans wana ngeo banini o ngana sela nzambe ngabo mais a otambola bizarre bible lobi yango elobi ke to loba na bo baza dedans mais bango na nyoso to bengo ka ba tour de Babel pour ça kindombo pour na sentiment na pour intérêt na aller saba na ya zala bien to ba tour de Babel donc kala mingi te ba panzana ndinga jete ba panzana so nene ba panzana bango za kufa ezala pasi ko panzana ngo za po Nzambe asala na balolenge na ye OK po ba yiba pe ke ngane na zabo ina ko panzana tanzo atam so beta kanu bu ngo pe kanu ya te mais ayiba pe ko panzana lobi za nini eza kufa mais kufa na yo wana même ina ministère so etikali loko Nzambe e kufa parce que kola lobibo
na mokanda Ézéchiel chapitre combien? Chapitre 39 verset combien? 7. Abi nakosala ete kombo na ngai ya bosantu etcholama te na kati ya Israël. Ke disait kombo nzambe ekotika kosambwa te me bango bakosambwa. Siko moi tango lobi kufa bakokufa moi ke so kufa moi ne passé mais ngana na yebi pe passer musu basimba mais akoma na passe au salana te église bakauka asimba be simba te asala koza te donc passi donc basi ne kutu paralyse donc makambe belé yango pesa ka kufa te wana eza mort spirituelle mais ye akokuta nango par rapport que bato bayebaki atémoigner loba c'est que nzamba tiki ebongo apinir ye. Parce que ça mususu akepe nanda kwa nganga makambo lobeze bele même na par nanga na makambe belé ona ko ikolo tango mo mususu aoka ke simba ta se simba te c'est que chikote pe bandi ya ye bandi abe me makati na mort parce que avant muto akufa mort physique et bana spirituel ba makambe fe bando kufa mais ce ko yebisa bango te basé belé hein basé belé banzela to tambolaka moina tanga kombo ezate parce que nga pe no banga na ngai natangi komba mutu te na zolo baraka so yepe zo simba te yebela parce que na bito ko pesa bango conseil. Bon on a golo bakara ki ezala ngo trop tard te eta ke o ayebi ki aza eli de Dieu pe mwana na nzambe ezala fasita ko zonga na nzela nzambe. Ne pas un plutôt condamné pe bango te hein abandi Yesu azawa e simbate Yesu azawa je simbate Yesu azawa akoti reteta une semaine bimbi nzala okuta su nzala ya ndako ya ozanga eza ya jeune te mais jeune vraiment ba benga forcer à continuer nango parce que yebsanga ba maman de prévoir na mutabata luki simbate buba yo proposer pai parce que na place wana vraiment ngana mona raba ta église mikende ba samba na solo ya o mineno wana na ebité bo so nzamba nga pambola na ete bia pambola na zo bete donc na ebité pa na ebité et eza problème ya épreuve belé ba kuta nango eza na kolo baki eza ba penser ya bato ya yemoko pona ni na kena na makomi na mukanda Matthieu chapitre 4 na 4 wana toketi na ba 10e verset entre 10 toko matina ba 12 kuna makomi lobi ke Jésus Christ a koti 40 jours 40 nuits ya prière lorsque abimi akute na ba une grande tentation nzamba ko permettre parce que na lobango eza formation nzamba o lekisa pour comme lobi général pour le boko ma commande pour comme une grande soldat na ministère wa bengio il faut élection na ba tentation parce que nzamba permettango parce que so tangi kuno ko mona ke kola lobi esprit de l'Éternel et même Christ en désert pour azala tenter et ngeba nini ba lekise na moto na ba chose ya diable okomona kuna nzamba présenter ke biloko ebele ya ba presa bikutu soki ondiminga parce ba pesa nga mokilo yo kazo reconnaître mutu moko mutu apesa eza nkolo nango abinga mutu ba pesa ngango siko mais Christ a enseigné biso tozala ferme enseigné biso tozala ferme tosutu ke loko te parce que ezana mutu o kolo nango ye moko yango même Satan ye moko to benga Lucifer a reconnaître que ça yete ba pesa c'est que ba roboto lango sikoyo eza nini eza ba penser ya bato Jésus Christ attend leki na ba tentation na nyonso et na ba tentation wana après cela makomi lobi nzamba tindi ba ange ba yele nourriture tango akiti eza ndenge moko même nga nakuta makam nazara na ndako te ona koloba na ota prière na nga ya une année ngana madame na nga mama bokula finga nga ndoki alobela nga n'importe quoi mais na kiti na ndako ya olala te pasi mais na yebisi madame na bi non Dieu pouvoir pe prophète na sepe la prophétesse mo pe to kutana ya bi non l'homme de Dieu nzamba o visiter yo mbongo yelanga e uta na ba bengi nga babi otochelo temps et uta libanda mais anangola te pourquoi j'étais avec la patience là et loko ezabatu na kati ya ba tentation ezo apparaître le bosso na bango bazo maîtriser yango bazobunga c'est pas Dieu nga soki na kili na bimi il faut na mona loko na sengaki il faut na sa visitation ndenge na bandai koloba bino boyo ki prophète alobi ke na kati ya musala komekama pe yaka pase yaka
mais kokanisa te so nasangi lelo nzambe atiki nga okuta na bato wana babranchaka bato soki babranche yo lifelo olandi prophète tokomi kokende na kosuka nayebi te namoni image moko te ayaki dimanche na osenga babalance biso tolanda na okiti wana après tozonga bopesa biso na okita prophète ateyaki dimanche mpe tozonga go ntango ya kozonga Quando ele virá, me napambola yo mesmo para te abençoar, exe será akokuta que vai encontrar bondimi na kati na biso a fé dentro de nós tala na kati ya mwana nzambe sobre o Filho de Deus. mpo nzambe akuta Para Deus encontrar quelque chose uma coisa na kati na yo dentro de ti mpe akuta e de encontrar fidelité a fidelidade ya nzambe na kati na yo Deus dentro de ti. esengeka na kati ya priere Só tem que ser dentro da oração. soki oza na vie de priere Se te você não tem vida de oração, ezala pasi vai ser difícil mpo nzambe para Deus aya devido akuta encontrar bolamu ye na kati a sua bondade dentro de nós. yango moni seigneur É jésus por isso o Senhor Jesus aye koloba falou, il faut toprie tolemba te tem que orar sem parar. alleluya Amen. na kati na ngai na yo Dentro de nós, esenge toza na vie de priere temos que ter a vida de meme oração. oza na kati ya vie Mesmo se moko você está dentro de uma vida eza ya masumu é de pecado, ezalaki pasi foi muito difícil. omona oza abandone Você viu mesmo que eu estou abandonada. ozomona okomi na Você viu suka mesmo, estou no fim. meme oza chrétien Você é cristão, oza mwana na você é nzambe filho de Deus. okwei Você caiu, ozonga nsima você recuou, okoki kolemba não te pode se relaxar. il faut ozonga Você tem que voltar, oprie você tem que orar. nzambe aoyoka Deus vai te ouvir. alleluya Amen. na kati ya pardon Dentro, na kati ya pardon dentro do perdão, mpo nzambe alimbisa yo Deus te perdoa. mpe arestore yo Também te restaura. ezaka na kati ya priere Somente da oração. seigneur dieu Senhor Deus, aza juste Ele é justo e fidèle e fiel na banyonso sobre tudo oyo babikitisi que se humilha epai na ye em frente dele. atombola bango lisusu Ele faz mais. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 Segunda livro de Crônicas, capítulo 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 versículo 7. verset 14 Capítulo 7, versículo 14. ok Béni au nom de Jésus. amen Amen. Si mon peuple, soki libota na nga sur qui a invoqué mon nom, baluki nga bamikitisi celui prie et cherche ma face, mpe bamikitisi baluki ngai et s'il se détourne de ses mauvaises voies, soki babaluki batiki banzela mabe je l'exaucerai des cieux, nakopambola je lui donnerai son péché, je lui Na- pardonnerai son péché, nakolimbisa masumu na bango et je guérirai son pays. mpe nakotombola libota mpe mboka na bango aloba na nzambe Amen. notre dieu Nosso Senhor aza papa kanga te não é pai nem chateado, aza tigre te ele não é um tigre po adevore ngai na yo devorar, mais aza le dieu d'amour mas ele é Deus amoroso. makomi elobi na ngai A palavra nos fala, aza la en colère a palavra me diz, ele é lentamente Mais riche en raiva bonté. e ricamente em bondade. alleluya Amen. nzambe Deus, alingi ngai na yo ele quer nós toyeba de saber lolenge ye das maneiras alingaka que ele gosta totambola na de ye andar diante dele. papa nyonso Todo pai, alingaka mwana na ye ele quer que atambola ndenge ye alingi anda na sua maneira. ndenge mona nzambe É a mesma maneira com Deus. yango alobi na 2 Chroniques Vamos falar aqui na segunda crônica, verset chapitre 7 capítulo 7, verset 14 versículo 14. soki libota na nga Se o meu povo bamikitisi fosse humilhar baluki ngai e procurar ngai nzambe eu, Deus, mpe lisusu e mais,
bapesi mabe mokongo Se détournar de mal, nakolimbisa ba eu vou lhes perdoar. mpe nakotombola Vou bango lhes exaltar mais. nzambe alingi Deus quer atombola ngai na yo nos exaltar. Amen. ne pas tombola ngai na Para yo nos exaltar, eseye totourne tens que nos Topesa mabe. as costas ete do mokongo mal. parce que mabe Que o mal ezotyela ngai na yo não nos limite meter na mpo barreira. nzambe atombola ngai na yo te Deus não nos na exalta. 40 jours oyo Nesses 40 dias, nzambe akotombola na Deus kombo vai na nos yesu exaltar. em nome de Amen. Jesus. alleluya Glória ao Senhor. c'est ça É assim. nzambe Deus balukaka ye me procura. yango na mpe oyo bana ebandeli Por isso que eu falei no começo, baluka nzambe Deus me busca. na ndako ya bakanga te Não é no que bandeira. me balukaka ye Mas nos procura na kati ya losambo dentro da oração. moko te apreche yo Nenhuma pessoa que oyo vem baluka nzambe te não busca o Senhor. lokuta nzambe balukaka É ye mentira, Deus nos busca. Amen. alleluya Amém. baluka nzambe Deus me busca. ntango ozoluka nzambe Quando você está buscando a Deus na kati ya losambo dentro da oração, esengeli isso pede. motema na yo mpe Teu coração também ezala polele que fica aberto. mpe makanisi na Teu yo pensamento também ezala polele fica aberto. ezala na verite Fica com verdade. na kati ya priere Dentro da oração mpe na kati ya nyonso e dentro de tudo. oyo ozosexprime liboso ya Se você nzambe está a falar ao Senhor, nzambe azala fidele Deus é fiel. mpe azalaka E juste Ele é justo. na maloba na ye Na sua palavra. me ngai na yo Mas não dou. esengeli mpe A pedir. tozala juste Para nós ficar justos liboso na ye diante dele. lorsque nous prions Quando nós orarmos. alléluia Amen. seigneur jésus Senhor Jesus, alakisi biso nzela nos mostrou um caminho. mais eza na ebele Mas há muitos. na mongo baoloba Nesse momento não falar. nzambe asala É, lisusu Deus nunca opera mais. balembi É, estou cansado. onga na obondela lisusu É, eu nunca mais vou orar. soki obondeli Se te você não orar, soki oluki se nzambe você te não buscar a Deus, siko okozwa agora wapi como é que você vai ter? esengeli Isso pede oluka nzambe de buscar ao Senhor. on a 48 jours oyo Esses 40 dias ya priere toza nango de nossa oração, tozoluka nde nós nzambe estamos a buscar ao mpe Senhor. tozobelela nde Estamos lhe chamar amanifeste para manifestar-se na kati ya ngai na yo sobre nós. alleluya Amém. rien possible à Dieu Nada é impossível ao Senhor. tout est possible Tudo é possível à l'éternel des armées aí Amen. ao Deus eterno. alleluya Amém. alleluya Amen. nzambe oyo Esse Deus aza nzambe fidèle merci na balandi ya émission na biso évangile ekomi wapi nasi botolanda prophète aza na ye ka prophète te oyo ya ndako amikomisa aza na etonga ateyaka mpe aza na bafidèle boyoki ye prophète olobaki ke bato wana basanganaki bayaki na biloko na bango po batonga me intérêt na bango ezalaki te tomona kote mosusu babi intérêt permissible mosusu babi intérêt ya nzambe koyisa so les deux intérêt na koexplike biso te intérêt na nga ezalaka nini intérêt ya nzambe ezalaka nini na kati na biso nyonso esengeli tosala intérêt ya nzambe intérêt na biso normalement neti yanga serge ya yo se esengeli osala na kati ya volonté ya nzambe naa na besoin akóma na mbongo ebele esengeli otambola na ligne mpe na kati ya oyo nzambe alingeli otambola na maloba na ye parce que ntango ozotambola na oyo ye azorekomande yo na parole na ye ozosalela yango akomisa oyo olingi parce que nzambe moto asalaka ya malamu me tomona mpe na kati ya bible wana kaka moto mosusu asala intérêt na ye nzambe alobaki azomona jefte abi jefte oyo yo ozomona eza onga na omona na kati na yo te nga na omona na royauté mais yo ozomona na place nini sikoyo nayebi te intérêt yango jefte ezalaki nango nzambe te parce que ezalaki makanisi na ye bomoto na ye na pa wana ekoza bomoto na yebaki te lete pa azali te révélé yango moni nzambe ameki kolamusa makanisi na ye na maloba wana parce que amonaki ndenge jefte azokende mais nzoka nde nzambe lokola yebi yango azolamusa makanisi na ye ndenge mo mpe parole elamusaka makanisi na biso ete seke nzambe boye te il faut tozonga la volonté de Dieu eza nti bato ya tout de babel na kozonga kuna basali bazwi makanisi ntongo bazwi likanisi basala seke ekomi eza volonté na bango volonté na bi te bato basali nzambe asalaka na volonté ya mutu oyo eza ya malamu mpe eza intérêt na ye ntango bango bazwi yango
ezaki malam za mateno bon OK idée bazo eza malam ba pousse ako ça autant atali a sonder parce que écriture ezolo baboye il y a ça nzamba za les sondeurs le cœur et les reins autant wa koti sur te bato ata balobi likaniso yo mena kati na bango babombi te ngana osepela na eloko te nga pe na osepela parce que bible lobi mariage ezali institution divine nzambe mukasala ngo mais na kati quand toto parler na des intérêts na moni pe bato belé pe na kati ba mariage ba kota na intérêt ya bango moko na sens nini atali jona mama na boga jona za ba mituka robe basi miko balingi mo chomo mo la tara mo ba pantalon bien ndako ne mo climatisé mo matama mo le bomo ayiko mitika la bike ya nga wana jona abimana ba moi abaluka baluka elo ezate tala ku ketch na eta pantalon na ye ya ken intérêt oyo eza ya misu na ye na ebité okoki kofungola kote ba intérêt wana pete osunga pe bandeko mosusu baza na kati mabale oyo baluka baporte akobima me amona te oyo akotaki nzambe esakangi me mosusu mpengi bakota bayeba bakota te na Genèse chapitre 1 makomi ezoloba bonaki na chapitre 2 nzambe ntango asali Adam asali Eve namoni esika bazali na bapantalon te namoni esika mpe bazalaki na ndako ya minene bameuble namoni yango te mais bazali na momo malamu un terrain oyo biso kosala ezalaka kovanda kosala intérêt ya malamu na nzambe moto aza na libala oyo azoluka lokola na opesa conseil mwa moke na mwana nzambe na kati ya bonzambe kolinga tobala mpo na biloko wana intérêt non kosala yango te intérêt ya nzambe linga osala intérêt nzambe eza nini eza maloba ya nzambe na kati na yo ozopratique c'est ça l'intérêt de Dieu tango yo zwi yango tie na kati no ozopratique bi non il faut naza simple nga sepela na madame nanga mama Deborah na sepela na ye azara simple batu batémoigna balobaka yango babengaka mpe momi na mwasi naza yuma ayokelaka yo akomoko esclave na yo momi mpe fotika ye mpe batambemaka impatana ba master nezala kaka mais yo pe loka est vraiment moite comme si momi yuma non la Bible lobi soumission ezara ebima lokola image esclave mais esclavité parce que moi c'est seigneur même biso ba serviteur nazolo bana transmettre c'est tous en soumission pas nzambe comme esclave voisine vraiment bien voisin ko ke tata voisin ta bimi tikele lo yo zo sara zo on a zo ta soumission soutien pas so e baby voisin mtape voisin mtoyet mais yo babi donc kangi vraiment maman Deborah soki abi akende ko évangile côté à partager parole de Dieu aza libre mais attaque obete un lisolo suka na to ebite parce que ma premier lobby na mukanda ya comme Ephésiens na bosente Ephésiens chapitre combien 4 verset 26 et 27 et lobby ne donnez pas accès au diable okoyi okende obite côté ni ba oselelo fungoli porte rolo ba n'importe quoi mais faut ça la faire c'est ça ngai évangéliste Serge na lobby ngote na lobby na ngala na sa émission na lobby te par rapport na lobby ka pona fungola maele ya bato déjà ba obunga ba fungola maele ya bato nde balingi bakweya nzamba lobaka na ye ya pa itokomi kokoma na suka na biso na ebite moi petite exhortation pona ko conclure vraiment ko kango bien parce que toyi bato basanganaka po basala eloko mo mais ceux na volonté na bino moko nzamba osala te mais ceux na volonté nzambe nda osala parce que volonté nzamba kotaka na likamba mutu ndeni nzamba kotaka na likamba mutu tango mutu azongi pe azotambola na ye tango ozongi epa na nzambe ozosalela mibeko na ye nakoki mwa mbangu na Deutéronome chapitre 28 na bana premier verset lorsque Moïse abi soki bakotosa mibeko na nga eza na Deutéronome abi soki bokotosa Yawe nzambe na bino soki bokosalela mibeko na ye nyonso o nazopesa bino lelo wana nde bokozala ere soki bokosalela yango engyo banini tozonga na voix ya nzambe tozonga na obéissance ya parole de Dieu omoni lelo oyo bamsusu ba changer mais zonga tosalela o nzamba lo bezana ngo pasité ezana ngo pasité ba posa na biso nde comme ça molo banzambe pasi kati na biso
bamiso na biso ya convoitise bamiso ya convoitise ya baposa nzoto yango nde ezokomisa maloba nzambe makasi dire nana okoka ngo non soki obomi miso ya convoitise obomi yango na kati na yo osela maloba nzambe na kimia asalela yango na pratika yango facilement parce que namona eloko ekotrompe nga na mokili te ona koloba yango wana. Merci na balandi na biso nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi lelo na yambaki prophète bino moko boyoki oyo ebimi na monoko na ye nalobaka chaque fois ke ye moko aza responsable ya bapropos oyo ebimi na monoko na ye nga nayaki na micro na nga natelemisaki natiaki mpe mosala nzambe alobi na nyonso tokosalaka fo toyebaka volonté nzambe ezala ntango ozolinga boule ntango ozosala projet moko bien commerce moko bien voyage moko soki intérêt ya nzambe eza na kati te sache-le eza intérêt ya yo moko epe so toyeba yango ke okwea kaka na échec overse molobi na biso ke ntango tokoluka vi na biso na makasi na biso moko tokoperde yango mais tant ke tokoluka na nzambe nde tokoyeba tozala na réussite donc na nyonso tokosala fo intérêt nzambe ezala kati sikoyo yo tala sikoyo libala oyo kota ese nzambe aza na kati ntango so nzambe aza ntango ozomona minioko na minioko kasho kuta ekosa eske kompagnie okoti ezosala nzambe aza na kati donc bobanda mosala depuis ntongo ti dimanche à dimanche ntango kuta pere eza te fotala donc na nyonso toyo toloba awa epe na balisanga nyonso tosangana oyo tosanganaka na 12h tosanganaka na 18h eske intérêt ya nzambe eza wapi eske bosanganaka mpo bokóma lokola nzambe yango tolobi awa nayebi te soki mosala nzambe aza na moko to mibale akopesa mbote na kopesa mikro na nga apesa mbote po tokomi koshite oyo nakolobaka baoyo bazopersévérer na obéir mongongo ya nzambe toujours bacontinue mosala nzambe eza bongo oyo nzambe abengi biso bozala ferme kaka bosede te tosede te me baoyo baperdaki na bonde meme prière na nga butu na moi nabondela mpo na bango natya mabolongo nzambe azongisa bango nzambe areki parce que alobi baeline baoperde bango te les héros ne perdera jamais na ndima mpena verset wana mpe nayebi ke meme baoyo bameka okende nzambe aorécupere bango nzambe azwa lokumu na pesi kaka mbote mpe na libota mobimba oyo eza ya famille kombakisaka barwan napesi bango mbote na kombo na Yesu ngolo ya nzambe pe bolamu ya nzambe baoyo baopesevere batiele likia na libota kombakisaka barwan mbote na bino nyonso naza pe reconnaissant napesi mbote na feza barwani kombakisaka napesi Nadine nyota na France nzambe apambola yo nzambe azala na yo penza pe yo nakobakisa nakoloba na reconnaître toujours même na teme etumbelo na mon papa olelo so na zaboye eza Justin Bibwangu mon père so na zaboye na pese pe na mbote nzambe azala na epenza umela ona koloba yango wana na bolingo nzambe pe na ba nyonso o batie like pa na nzambe lokola nga pe no tie like na nzambe to persévérer nzambe akodecevoir bisote pe nzambe akosa moko to aleka na makomi o nyonso baleka o asalela makomi lobi na Hébreu chapitre 13 verset 8 il est le même hier aujourd'hui éternellement azana biso pe akosela biso kaka tozala toujours fidèle na maloba na ye ona koloba yango wana nzambe penza azwa lokumu nga mingi eza na kombo o babengi okina azobenga na ministère naza Samuel me mingi pe babengaka papa Samuel oyo mingi za reconnu penza yango wana na sepeli mingi nzambe apambola libota ne mobimba ya corps de Christ papa mama bana nzamba apambola bino nzamba kutana pe na bino oyo eza baposa na bino oyo elelisa yo mingi na bonde na kombo ya Yesu Masiya ozwa yango tango kolanda message auto video oyo soki eza na butu na nzamba visite yo soki kolanda ngo tamso kutena na moi tango banda kolela eloko yo sengaki pa na nzambe na bondeli l'Éternel le bon Dieu apesa na kombo na Yesu Masiya ona koloba yango prophète ozangisi bilo mibale ngai salinga mwa pasi ya liboso opesi biso limero ya telefone te po bato bakobenga yo mama sala zuwa te
ya mibale oyo lobata liloba moko mpona émission na biso évangile ekomi wapi. Ok, merci penza, merci pour na rappel. On a koloba numéro na ngai eza nanu 945 139 que 893. Mususu ezali 946 96 12 29. Eza na WhatsApp. Pona biso sikoyo profete. Pona ya moi beta moi ça voler ça là moi bien. Via passe. Toshiba. Le Congo. Le bata ngana ndima nzambe na yo. Ya bango na ndima raté. Ni mabraka. Ok. Nzambe penza pona olobi évangile uti wapi ekomi wapi bazomema yango ti wapi eza révélation mo makasi tout de babel ba ok na wapi likolo po ko kana nzambe benini na pamboli amen émission oyo évangile ekomi wapi na pamboli pe oyo nzamba tiaki vision amen na musala oyo nzamba bomoi amemaye esika lobaki na kombo na Yesu pe oyo ezalaki vision to ndoto na proclamango dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et la tenzoto na kombo na Yesu pe ba porte ete nyonso esika batu ba lukaki ba connectaki pe etika la bongo pe salama bongo na kombo Jésus-Christ de Nazareth bozala béni na kombo Yesu Masi. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement au Betikaka Lutumba Sergio, aux âmes Kalaming Teto comme Sango, SB La Grâce TV. SB La Grâce TV. Bon, mon nom est Nakati Ndengeza. Merci na balandi nyonso. Surtout na ba o ba soutenaka émission na biso Évangile Ekomi Wapi. Ba o ba soutenaka évangéliste Serge Lutumba na pesi bino mbote na ba partenaire na biso baza na Congo, na Angola, na mikili ya poto bino nyonso na pesi ba mbote ebele. En tout cas na nyonso bo sala pona Évangile Ekomi Wapi, Zambe Évangile Ekomi Wapi amona bino pe apambola esika ba mbongo na bino ebimaka pe koma pa mombo na bino Serge Lutumba na pesi pe mbote na ba oyo bazolinga kokota baya ko rejoindre baningo basungaka mouvement oyo porte za grandement ouverte numéro na biso ezoleka wana obengi tokosola toyebi ndenge nini tosalaka lelo nde na loba boeza première émission tosala en Angola mutu na bino mosali na bino mombo na bino Serge Lutumba akotaki déjà mboka aniataki mabele Angola nakotaki dimanche tozakaka kobunda ndango pe nzamba kosala na bike nzambe sasali pe kosala tokozonga lisusu na Kongo kuna poto niata kaka pona mama nzambe ya tokomi na suka eza vraiment suka te pe lobi to royal lisusu mais pona lelo to suki awa à la prochaine émission ciao mais na ko bosana te na ko koleka bongo te sans ko remercier papa na nga molimo et papa na nga molimo révérend Israël pasteur Mbambi na pesi mbote mingi révérend enseignement oyo opesa biso banda to banda ina enseignement tito comme une école de sagesse yango to osela ngo kaka parce que to uti na se ya makolo na yo papa toza vraiment mes respects beaucoup papa nzambe ya baksebele na pesi libota salami mbote cordon barguidon na pesi mbote na pesi pe bana nyonso ya Congo o basambela na bosolo pe basala nzambe nyonso Angola mbote à la prochaine émission ciao.